Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo suis sauté par Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popoli pokuluti ya baleki Nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene nazalaka moninga na yo te Papi gene nazalaka moninga na yo te Papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te Est-ce que naza moninga na yo te Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi gene omoniango José de Londres Sida Bilele Nazalaka moninga na yo te Papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi gene. Nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV, enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet. Vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. Chers amis, tu peux si bien nombreux partout pour disposer encore battant. Il y a Kolanda Bisoboina, Tolobe la vie officielle. Voilà. Awa naza na quelque part en France Kagawa nazo yamba moko ya bato bakenda sango na masano ako se présenter bokoye baso kazanani. Merci la grande équipe de la vie Washington, merci na yo et merci na bino tout. En tout cas bonne année. Nabi que mikolo moi silence c'est un mois trop mais voilà donc tozali bonne année aussi na Jérémy dans le Canada, en tout cas bien tout. La personne qui pas ya sa femme Cheba Mwanga Miguel, personne qui belé, la personne qui pas ya Rika Lengole. Voilà. Alors là maintenant nous mettre tout le solo là comme ça, tu rezonga pour notre panza pour que nous zalaka. Mettre Mbote. Ah, Mbote. Boni. Oh ça va. Voyage l'équipe bien. Si, l'équipe bien, très très bien. Maré naie pour notre vie mais voyage l'équipe n'en bien. En termes l'équipe ndeni. L'équipe n'en bien. Nani abenga ngai Nyenge Stone. Voilà donc bakundi wapi
Na Pantin. Ah, cimetière Pantin. Cimetière, c'est Pantin. Voilà. Yo, outi Italie. C'est na outi Italie. Boni kona. L'Italie, ça va vraiment. Alors, c'est pour ça que bato ba biote ba yeba na yambi nani. Ngai le grand maître Gastino. Le maître Gastino italien. Maître Gastino italien. C'est maître Gastino. Maître ya maître neni. Pour moi on a maître na zobate. Da maître ya Jido. Ah, maître Jido. Jido. Ah, ok. Voilà, donc c'est maître Gastino Yazali Jidoka. Vrai Jidoka ba oyeba figure ba oyeba combat maître Gastino ba oyeba est très bien. Alors ton également beta parcours il y a maître Gastino parce qu'ils ont l'habitude de faire loba na mingité, je crois pour moi et tu es quand même tout le bisaye, tu yeba abanda musala ndenge ni pour lelo yo accusé rapé ba Jidoka ba ça dit ba sportif ba za un peu accusé na baming baza bavoyou et tout mais so tali au monde que ça dit toko tapena kato me kabeba bon beta sono disono maître Gastino bon Jido ndeni nga na bandaka Jido ndenge à partir de l'école nakutanaki na voisin na mo na sa Jido kan et Jido ibanaka te ezalaka te wana baneni no wana 72 ba 72 Jido veut me banaka te ezalaki kaka bongo yebani te moto yebani karaté naki obligé que na contacter nga soki Jido ça va mais manga place ça on sala on a Saint Raphaël na ko mobisa lombo aki voisin nga ameminga kuna na place yango na église nazotala l'entraînement na sengi siko na levo maître levo na kota bon alingaki te abi ezaka bana classe ya Saint Raphaël mais voisin nga oyo totanga ndeko na ndenge na salia asali Jido alobi non ye ayembaka na chorale sikoyo akotaki na chorale yango babendaki ye abi bon nayaka na kotala entraînement ntango moso azotriche nazotriche nakobomeka ngo na ndako matapi moko bongai moko kaka nazomeka baukemi bazempo babiloko wana mai ukemi tu ushiro tu nazomeka comme ça nazomeka bo nzoka maître ayaka na pharmacie na biso na Victoire ayoki son ya tapi ezobeta wana feza la Jido abi nani yango apusa na moni nga sikoyo na pesiki mokongo nazoyeba te moto banda bandeki kotala ngai nga na kosala babukemi yango propre alobi ntango na baluki na moni ngai ozalaki awa abi oyebi yango wapi biloko yo oyebi yango abi si nga naza Jidoka oza Jidoka non namoni na pantalon ya kimono namoni na pantalon ya kimono abi oza Jidoka abi si na Jidoka osalaka ngo po mema ngai abi na barumbu abi barumbu ya mosika mais memanga kaka loko na ngi Jido yango memanga asalaka tu memanga na barumbu sikoyo nayeko bana barumbu fin ya 72 boye kala wana matongo doso akomi na kalamu Jido ezalaka te maître Ajax Jidoka maître Rif Jidoka ton mar Jidoka na bolia wana ba ka toi Jidoka mais ba yebite ki ba Jidoka ba moko ba yebite ba Jidoka mo yebite ba Jidoka ne moko asa ba maître Rif yana le mabe ala Jidoka na ton Mario ba zo sala na funa wa to beke funa maître ya ka usala na ba rumbu ozo mpana ba yebite ki ba Jidoka ba na bango te Jidoka Jido qui n'est kolala ba yebite kasa na club so na club mususu ozo mpana bazo kende entraînement ba tse ki mono na sac ogo tse kate sikoyo partir wana sikoyo après singai na kuna bandai ko s'entraîner na ba junior nga bainda ba junior surtout ya mimi ko na siko famille robani parce que zaki na bari ba mère pena ngwana muke hiyo zukati yangu ba prince kutu ba sendo wana vie na ngave mat na ba siko pesa kine na komi kotanga la ba humbu net na ke classe na ke classe na ba kaye na kimono zo mpa pa fona kota
na koma avant que na ba mon nga dit avant na côté na classe na tseki mono na stratégie wana muto entraîner nga mettre païne bing baby mettre païne wana te entraîner ba junior après quelque temps à Bungi muto aux en mettre Kawashi ba non entraîner biso quelques mois après mettre Dai asa vivant mettre Dai entraîner biso ce temps mon là mais ko pesa nga sentir entraîner na communauté kolemba mais besoin de sentir pour que ce entraînement 18h mon lili na ba ngbu na kota rayo wana Saint-Paul beta makolo ti na Bokassa Zwabi oyo ba STK na existe le numéro 57 boso na bossa et kozwanga kaka ti zando na kiti wana fona zo susu bis mususu e memanga ti victoire oyo siko batu babimi na trajet on a nyoso na ba na kende classe na entraînement na lembi ozoyo la bis na population wa zando bimi siko bazo kende on continue na bisite libanda ya bis classe tour à midi et puis ça bien tour à midi suka ya tongo na woso kende les stratégies kaka mais résultat na mais okende wapi wana umela ka bona classe ngwa babis babis na pratiquer wana na terrain vraiment non moi attends nzoto moi miss utaka mais watakate na travailler wana na terrain ba chiduka bazakte wana ngazo mona ngana mettre yax nzoka mettre ifalaki na centenaire tana banolemba neve ya mettre yax ishi jogaya neve na ya petit na kufa habitala na funa basala ka judo na funa basala ka judo na kina tester na moni place yango lobi na ngona na kimono là c'est là te mettre il fa sepela mabe azana ba judoka bazate na geda bazate so ke des wapi funa OK oli funa pas piscine là que voilà puisque là ils ont na basket ils ont na volley ils ont na boxer ils ont na karaté ils ont na lutter judo zagite ils ont na tennis et belé judo pesa là qui voilà ko à partir là c'est ko mettre rifa sepeli na nga do moni mwana moke aye puisque azoyeba ke oyo ba shidoka ya lobi azomba na salni ta bando kima le la kete lobi akatelinga na ngina kima de susu misa mama ba liwana ba wa mexe ba compagnie na mono na aye abi kinozo ki mono token na kimika mba zo ki mono tando ke na abi azoyeba sanga bite ke bino bo za ba shidoka ya lobi ya geda o faut qu'il y ait un entraînement. Ça travaille. Saint-Paul. Saint-Paul, Barumbu. Gaulois. On est au Kimi Saint-Paul, ou est-ce na Geda. À partir de Geda, on a travaillé. On travaille dans un monde vraiment que côté bango, on va s'entraîner, va sentir verte. Oui, mais vous savez combien de temps vous savez combien de temps on peut se sentir une année. Une année. Normalement, ceinture, la passage ceinture, après 3 mois. Bah, moi, na no ya na chef mais bah on va dire. Attends, mais t'as qu'à la ceinture, qu'on a dire. À partir de là, on travailler, c'est quoi, on pas ba misingaité, mettre rif. Pour payer ça courage. Na la tinga ibeka que na beta sous une année. 3 mois, ceinture jaune. Na bien pepele. Na bien wa bien na sous ceinture. Na sous mon ngol kama okamo. Ceinture est passé. Bango va tenir avec ma ceinture jaune, hein, avec ma ceinture jaune. Non, ma ceinture verte. Avec ma ceinture verte, mettre la ceinture orange, on a coûté qui bango. On a mettre Ajax, avec ma ceinture orange, avec ma ceinture orange. À partir de là, à la ceinture jaune, vous mettez la guitare, la ceinture de sous orange. Orange, vraiment, on a qui m'a sauté. Non, qui m'a été, elle va sentir comme il m'a été. Sentir et puis ça courage, il faut bailler baron. Sentir, on doit sentir l'embissac. Bon, à partir de là, c'est quand on a sentir orange. Ma camoulanga est bandit de one. Sentir orange, ma camoulanga est bandit. Le prendre avec mon nez, la salle de ma place, mon boy. Baki na bengi la petit bo baki langa ba kopo, la salle de ngai po na ngai moko. Na centre na kana ngai ba moko te debout.
et mon debout dans ça moi petit na moko ay mon Yves ay mon na Santa Vie o nin ngabi jido ah ba yebi jido te na bi jido ah na biya kana la kisa puisque jido 50 personnes non la kisa pour na me pas na lobi na ngwa ilingai quelques petits ilingai doxy voilà na ba ilingai doxy ilingai ba petit belé msusu bosani après ba fuka balandi ba Yamashita nyoso Yamashita nata ba petit nanga ba 10 ans tant ba 10 ans nazo former bango ba shuda lengole nazo former bango ba 10 ans ba ki ba âge ba 10 ans wan ba doxy nyoso wan ba ki susunani fuka ba kulunganga ba ki bele bana bolia esopane nazo bolia ni ba komo ba shidoka so ke ba bolia ba shidoka les autres va sentir orange là orange nga na zo sala ngo te ke o club na sali club mo office non nga no sang pona nga mo tamba pesi bazoya ah na boka ba bon na traîner kaka na traîner mo na notindika ba na geda po geda ah yo sugo okenda so entraînement te na kende ke nga na kende ke na traîner bango samedi OK tamulai samedi na kende entraînement zo pratiquer mais il fallait ndanga yuta makamuni yo sali nga bi nga na sali et le mot pour n'engager mort mais appétit balandinga mais problème n'engager na cause la que de la judoka ACP non et mon quelque chose judoka moi appétit n'a mon ko ya kaou kai pose na comme ne Willy Mabiz mais amemi la population ba na kaou kat tala na sinma ki komi na kalamu ngai na tomboli judo na komi na kalamu kaou ka plein dans mon ça tout ici les kei tout ici les kei kaka bon bazo ya geda bashidoka ki muke bashidoka ba la gite pas 20 mai ba des petits na Yoshima Martin yende a memilinga suba tu côté 20 mai ba yé to travailler na bango pas kaou matonge à côté oyo zo kendi vers bongolo bango bazala ki moi balandi bazo ya bango baninga ki mibale côté wana balandi n'habite boléana pe sur les lots joueur ya football à mon anaka lisusu nyoso shidoka nyoso ba shidoka na habite makambo na lukaki yango wana na donc si on va ta ceinture noire quand non c'est là fona que après quelque temps ba ko pesa nga ceinture verte tant on a siko tant on est non tant on a un orange moto ba ko ya dade na yolo et Kabadi Banga, Dani Badi Banga, le roi de Ané Goshi, le roi de Ané Goshi, pour y bagni nous anati. Un temps, à mes miss, on a ce pour le baroud à na la wekitoko. Et même temps, Dade, à Dukuduku. Dade, aïe, tout sangane, ce que puis Bongeli, Dido Bongeli. La matongi. Obi na de subi Dido ale qui na désiré Dido. De subi Dido ba yé de combiner. Vous comprenez? Parce que wa chera a commis à l'entraînement. Vous comprenez? Au l'entraînement, vous gardez ni à côté. Tout travail, pas. Ça mouze koya. Ba même qui est sous ça koya. Le travail, là, on travaille, ça mouze ça là qui peut jidonner, ça là qui moi. Où tu vois, on a où tu sais, enfin, bien bon. Je travaille là, mais ça monte à me payer ça qui l'entraînement. Bisso, ton négligaki. Ça monte à me payer ça qui. À me payer ça qui. Et bendé. Vous comprenez? Travail qui dure. Ça monte, judo qui change. Après, si vous avez courage, je sais. Tout le monde là, après, si vous avez courage, l'amour qui est sous. La Mouze est contre l'équipe nationale. Puis ça bonde il combat moi qui mec vice-champion. Ben l'équipe nationale. Oh, pour l'amour qui n'a pas envie. Et puis à part ça, ba karatéka ya Kahuka. Bango ba soutenir nga makasi ya. Nga ki baninga na ba karatéka. Presque ba karatéka. Soutenir nga makasi. Na ki obligé que ndenge ya leki wana que bayi ko zwango be vanda langa bayi ko vanda sanga Yves Massamba abi pour nini no bomi jido nako na lengisha kako ngami na bomi te na kola mukaka ngami non faut la mukasi ko o bomi jido yaki ba
karateka boxer balaki wana balinga nanga vraiment wana bafootballeur balaki wana mosusu neti Fobe akufa bon défenseur ya Kalamu à partir wana batyenga ye mbamba abi tokoya kozwa biso tolekaka yo wana 4h50 tokimaka mbangu na 20 ngadia kambo te tokosala 4h ngole kokobala musanga bo bayelanga 4h jamais tongeleki fona lala moki babi okobima fo bimba déranger na bimi kaka mosusu na balaba baosala bapompage banini kuita pongi tokei entraînement tokimi tozotambola ti na 20h wana ba 5h ebeti molili Samuza yaka na 20h wana puis Samuza mwana 20h na facilité azo s'entraîner na ça travaille qui dit bato bakoloba ke bana geda ki c'était to travailler ka dur ba travailler nga siko to bani babi to bana ba gradé za ma sécurité kota bilima bilima vita daring to bani na kota bilima pa ngabi na yoki déjà na yoki yango to kitinda na kele susu pa na kele ngas kota vita ngabi no na kokile lembi na kokate babi bon yo le sa za bandeli beta tout avec me beta tout avec me bango ba continuer na zota la bon ndingi bango zo sala ba travailler pa lobi su bazinga kaka bongo kota bilima parce que troisième jour ngabi no na ko sonite fona betango na beti mati daringa da aliriye na lo betango pam ba ida kingai travail bon si ça on a pompage qu'on va domino pompage ok c'est comme pas na biso mazaki na place na bibende ba travailler ce qu'on a dans la passation de ceinture na yo on a qui mettre on va faire passer une ceinture mettre riff il y a de mabe mettre riff il y a de il y a vraiment soutenir kingai tant que comme sentir ma mudala ça m'a senti ezala qui mettre yangi mettre kapata donc on peut en fait bazaki na moi niveau ya likolo ezala ngiri ba niveau ya likolo ba rumbu niveau ya likolo greda toki na niveau ya si ba rumbu ikaji ya kasavubu sans que quand Christewa ba kina niveau ya likolo wana na ba vérité ba rumbu niveau ya likolo so ba club wana ki niveau biso siko mutwaso tenir so ba sentir vert pas ba laisser bango sentir bleu ba là sur la sentir so ba prendre la sentir bleu ba kay pas mettre capable pour grand maître ya geda ayaka bisusuté maître koyambi apesa kombo ya geda pour geda ezali na monoko ki ngwaka albaki za bitumba so bitumba na ngwaka na bitumba apesa kombo geda siko ti ba préparer ça de sous a comme sentir marron ba pas dans marron ba quel sous na ngiringi ba pesa ba sentir marron ba comme sentir marron pas ba mettre ba tiki bisu ba comme tiki bisu na sentir bleu c'est sentir bleu pas à quelle classe va mettre riff mbanda à quelle classe na Lubumbashi a gotanga kuna Maître Joleya, zalaki nsiku, Maître Joleya. Il y a un na Kasavubu, ba côté à Camp Christewa. Il y a un service militaire pour bien officier. Il y a une formation na Kotako, Kotako liko. Kotako il a plus aucun effort. Quand na Kotako il y a zalaki mo lo barate. Ya lo barate Maître Ifwana akena ye kotanga na kana ni katanga kuna diye siko ni akendaki wana siko akendaki pe libela comprend ala ki wana ite akufa kufindenge ni mettre plus bagi 2 mètres je m'en compter mettre riff na mettre Joleya ya kufindenge ni ala ka mutumo kwa zulu ngama kelele te ba collègue so ya kelele la beti yo so na kelele akobeta yo commandant la bango yozana avant de garder les carabos abia jidoka ça jidoka mais former va soda c'est faut former sport avant nous former sport mais kobeta et les cas qui la télé poison OK
C'est le poison, abuse 12 ans mal à l'aise. C'est le poison, pas bon main poison. Perdre maître, ce que maître rif, a capa kufa. Biso ce que a écoutanga ce que azobunda komba moko. Ah, o disque wa classe quoi, ya tozo na bunda komba na foyer ya matonge. Azobunda morote debout. Il faut qu'il y ait debout. Il a bandé non debout. Debout. Il faut qu'on ait à genoux dans cette. Debout, on a bien de faire pas. On l'équipe. Gauche, on l'équipe. Il faut qu'on ait à droite, on ait à gauche. On va mettre ce qu'on a écoute en demi-finale. Ah, c'est pour le mettre à mon niveau et payer ça bien. On a écouté ce qu'on a gagné. Les demi-finales, on a écouté il y a Lingwala. On a écouté tout. Oh, bon, on a écouté Lingwala, on a discuté. Mais oh, il y a des catégories, on a sauté. Il n'y a pas ça. On a pas de ce télé. Oh, on a dit mon colo, mon dégainé, mon nez, mbingabo. Ah, quoi que ça là, wate. Biso la catégorie, mike. Mi-léger. Biso à mi-léger, tout ça doit aller à 60 kilos. 58, 59, 60 kilos. C'est pas 57. Mais hier, ça, oh, pas bengié na table. Au commis à Wandengin. Expliquer, on a talimètre rif. On a un terrain, on a matongé. On a perdu, on a matongé. Mais vous avez un scandale. On a maître rif, on a dit Bunda. Kubangate. Ah. Nathan, vous avez ceinturé. Nakomi bleu. Nakomi bleu siko. Nenga ye wana ayula sanga pe ceinture marron. Ya soka ye pas la situation ceinture à quelle classe. Ah. Siko to na bunda demi-finale na bundi pa. Wana moi sinanga Mère Miguel. Tulingani sika. Bana mwana moke bana mike. Moi avant ndingu daye tous na babung tubungaka. Tout le monde est réveillant, tout, réveillant. Une semaine, car la victoire, pas de véché, pas de métier. Tu as besoin de dak mobimba. Tu vas dans le bunga, kakawana, ndako la pembe nera, mais baye barati nazana wan. Kombi so que zubiso et qui n'a pas entraînement. À présent ben la salle musala, faut comme ça présent. Présent ben, à tomber la comme peut agido. Oh. Oh, quand on a expliqué, à partir de la bande bunda, na mon expérience c'était. Il y a des moments de début, qui me n'ont kilo les caca. Qui m'a montré à l'égal à kilo. Na kena bambi ba genou na se kale qui kuna ba. Oh, population ya matongeti. Bakota. Wow. Na quel Congo bozela na ba saluer ipone ba tombolinga ba kena ngai oh balbite ba ça public na bango ah maître rifa sepeli wa grand maître vie na tout bunda ce qu'on a que final na kota na garçon oh natala ceinture orange la finale a combien de c'est Casabon judoka maître de 15 azana Londres siko de 15 Boutandi là. Oh, nego ye bango ko tapé mta epsa ngai abitu betana na finale betanga ba moro te banga oh na le dikra na finale na ni na comprendre e foi ah mais mo zaki bon bunga ndenge na dia ke ndanga eterna abunga na eterna vraiment tout travailler pour na yuga na yuza champion la gagner na jusqu'à mbala mo équipe nationale bendinga la demi-champion Samoza demi-champion domingo ba champion belé regarde belé voilà mba boso ma champion mbala liboso c'est mbala liboso mbala ceinture marron bleu na komi côté équipe nationale ceinture bleu équipe nationale ceinture bleu il y avait Black qui était mais expérience ba combat nazaki na ngo vraiment combat ngo kundaka wana oyo na ceinture orange wa uganyaka na gagné de 15. De 15 na gagné nga kuna bakati mtazo ipsanga azoka pelenga bomuninga na Facebook abenginga obi to bundaka na ko na bunda na yo na yebite na zalaka ceinture nga final
Là, na comprendre, na lukaka, on a mon route, il 15. Si on pendant tout ce temps, on a quartier vraiment au Bangayo. Nga za mtu mbulu te hein. Baby, na play, na batu, to sola na biso. Non mais baby qui vraiment mutamakasi. Si. Mais après na kutana na biloko mso pe après ba concert ba ni judo ça. Yibisamba na basala judo. Zo mpanda, na kutana na biloko mso pa ba kimia, ah? Million nzela. Ah, million ngako. Oui, concert nga permettre na ngati. 4 personnes. Pa. Ah, judo za kitoko. Oye gauche ok, na droite ok, na bendi moko route, on t'a piqué, yo piqué ndenge na beti belé boy, o piqué ndenge nini. Oh, nzoka mwasi, mwana mwasi wana yebakai. Akanga mtu, abit bamba makaya turo. Abi jamais boko tsa mobula matongi. Oh, bokalenga ibino wana. Pour la bética de Solon, bon, faut y aller. On a eu un conseil. 3 heures, la pongi, dans le bic, la fatigué. La BC King, Maître King. Tout ça, là. On a ce que belle fille, on a la formaka. La club, on a un club, on a un club Belmondo. On a été, on appelle ça comme vieux, on a auto koufa. Place où on a un Belmondo, Dutch Marie, on appelle ça Belmondo. On a ces club Belmondo. Et ça l'a rendu bon. On a travaillé dans le format Balemabe, dans le lobby, Machuda, l'Engole, le format DDS, oncle Bazet, et le oncle Bazet, mon inga nangayon. Tant qu'on a salaka moro, tu vois, on a debout. Yem datim bisanga. Oui, que bêtis moro dans Foucam. On bêtis moro dans 2 kilos les caca garçon, kilo les qui, et bambinga va genou na se mutaleki au batombo langawa. Na bien, on a commis comme mécanisme naturellement. Comment mécanisme qui puisque ça mousse pas timbisanga, le bimoro te faut betango ya kokiti. Ya expliquer nga bien te. Abi fou ya kokita. Pour y c'est à côté de l'équipe nationale. Kutana déjà na batu mususu. L'équipe nationale va se beta biloko wa. Ah kokita ndenge ni. Nga fisa so kita. Oh rien faut ko ba ya ko fuka. Mais on fuka ma. La travail à dire hein, tout ça qui sont va mettre te. Beta genre solo outil concert aux gens. Ah, c'est quoi na psi muninga. Nga na kola lo mettre tout vendre na biso nga na fatigué toi conseil vivre la musique na vis-à-vis nga za mona victoire place on a ba Italie à Canzatore avec ba boutique oh na 10 minutes font mouvement 3 heures na 4 heures conseil avant na fatigué fana lala oh na 10 minutes le place mo ngona mulili eti loko mugeni nga na télé ni na ngo ah mutu abimi na nzete ah bazotale kaka le nazotale bo mususu abimi nga oh deuxième baza bonia natali sima kuna azongisi miso mutu azoyate ah ngana okimate naza na otana matonge batambolaka 24 heures 24 heures hein matonge na biso no kaki tona wenzi chakarata esalaka 24 heures 24 heures mutata 2 heures ko soma biloko lié bato soki to tiki bango bo matonge ko beba oh na le temps ta mi balé abi mususu misato abi ngabi bazu bi manase ba mesa mo ezalaka non mo bimbaka bo na so ba bango tinga ah banane papa mususu ya 4e mois si moi aussi 3 personnes 1 2 3 4 mois moi ça va faire toujours moto tout kangi moto un temps na talisima moto na tiré na concert abaye abimi king na king abandi ko ya na zotala ba ngaka ah pas na fixé moi sur un panga ah mais moi na maso na viette mana mwasa na yebi avant jolo pa là ça va faire yé mon misanga ne kutana alengi atimbisi baninga wana alito ya sino na lito ikaka batindiki alobito pakata elema dangereux to pakata alo batindiki na lutala bango kaka boyi bosala ngasiko bosala ah wala muninga nazoya me mettre abimaki banani batelemi wana azoya ya komi ateme musika
ma condamné à côté de musikate tant ayo na faza pembeni nga fasomba likambo basomba kusomba ya sombi na tiki na pembeni nazala wana king mwana mwasi wana na aleli alobi to pakata alingite to pakata namoni elekitro mwana mwasi asali tout elinga bon na mwana mwasi na kombo na ye na yebi ce qu'on attend na bango bazolo banoni batelemi bazotalanga kaka bazosala bafo bamenase ngai nadi king kokota te zala kuna nepa mwana mwasi na tindiki na bilongwa tika bango ta nazolong tindika ya longwa nazobiso nzete nazosala déplacement judo ya kitoko ta moninga king abenga nga alobi grand-mère tozaka boye ngabi nana bondeni ta na forme bino ndimanga te déplacement na nzete ipone soyinake pa mosango beba ogoshi pa nazo balola bango kaka ako yabo pa mwana mwasi azosimba mutu nayebisaki bango pa nga biko kokota te tika bango bakoluka bamoni somo eleki bakokima na bagenu po soko telemi na leki okei soko telemi okei bakomokima na bagenu na maboko bazokima nga mpe nazolanda bango kaka na nsima kaka soko telemi pa na ngambu kuna commissariat soki soki oleki yango mpa bakamba epuis église Saint-Joseph eyaki baplace wana place eyindeli bango soki presque otelema ndenge nini moko atelemaki nabengi otelemi yaka nabendi moro te ntango nabendi moro te nayoki kilo mais kilo ndenge nini nabeti bino biloko ebele kilo ngabi bon loko otie teti okozwa vema na bamba yo bama mokongo na nsima nabimisi lokolo baza babenga moro te nasali combinaison nango moro te nabimisi lokolo nabendi kakakakakakaka bato moto ake likolo nayoki kaka nakufie maître bominga voi mwana mwasi minga nasimi mobali maboko nzoka kanga wa forza mobali naye nasi po mobali abetami mingi akangi andini ya kufa naye akel na tomboli de personnes likolo na kufi mais tika maboko o sauver le temps wana nazo kokanga frein te na kanga frein deux personnes mabele ye nase bango likolo mobali likolo soki mutu na ezwi na mabele na sima wana esili ngazo bala bato nazo protéger bango mutu po bato bakondima te en même temps pas mwana mwasi ameto bominga baprofite bakimi soki batiki ye ngai boya kozwa ye ngai nayebisaki yo longwa yo koti omoni sikoyo sikoyo nga simbi sikoyo na moninga bia kasimba ekota azotambola kaka meto bominga nga bia faute na yo tanga nazokende nakende kotika epa na bango bakimi kaka bongo bino boloki bata makasi te soki nana pusa bakimi yaki bongo ti osali biso rien ngati nasali bino rien mwana mwasi na jolu ebi nakoya pa na bango jolu mpa nabengi tous les petits na ngai ya bajidoka oyo naformaka na ndako boya naza na problème moko bakote oyo boya kokanga coin kuna okangi coin to bilongi mpe nayebi yango te fo koluka mwana nabengi motu petit moko mwana mwasi kombo na aza wapi aya nano po ye na alala na mabibi na nzoto babi komobeta bana basi banini na domoni elobani mabe komobeta bana nabeti mwana mwasi te ye nde akende kokanga moni judo eza eloko maseki te ce qu'on met qui comment ceinture noire quand ceinture noire période moko to participer qui français moko ayeki passer sur ceinture to zwakate français on a maître Picard on nous a déjà une équipe nationale l'équipe nationale maintenant ceinture bleue maître Picard aye ko passer vraiment yaki mawatro yoka maître Picard wana ay pa ba basala kona na ferme na da veste wana sal basala place mo bien maître wana ti azo boudé le biwo la nga ba dossier nyo sa ba combat fédération bimisi ba dossier ba combat champion ya taille de bosso Geda
alandi yane elandi geda alandi geda geda ngo ndenge nini atali ebe individuel ngam na ba individuel mike ngai Gastino geda samuzu geda non abi nani metra geda biso to yebite bito zo s'entraîner na biso kaka zo meka nani metra geda bo metre mo gabi mai kuna alobi ngai metre ya kazaki libanda azalaki na sima la banga no ezayote metra geda kaka bano bazo se passer ceinture noire bango metra geda avant dernier donc pour ba moni ke geda to saka makambo geda ndenge ezalaki wana metre kiwa alobaki to geda ezali papa pe mama ya judo congolais geda siko ceinture noire siko ezalaki wana siko to ndenge ezali geda faut pesa biso cadeau ya ceinture ezalaka bongo mais babandaki kotuna ozo comprendre oyo kase oyo boye samuza azwi ifabeur azwi lawe azwi po lawe mpe abandaki deja kobunda lawe abanda kobunda bayi mutaka bayeba bato bayebaki bazwi to bayama bitu fasha bango batie geda wana asepeli na geda fo apesa biso cadeau apesaka te geda epanzanaki sikoyo nango la tout sentir noir nga aza besoin na yeba sikoyo bato oyo balatisaki bango ba deuxième troisième idane sikoyo ayebisi bango bakoki kolatisa sikoyo ba ceinture noire mpona aza biso na saint raphaël ebidesiki bametre dai nayebi so bametre nani balatisi biso baceinture bametre noire baso bakufa oyo ezala baneni oyo ata ceinture noire eyaki 80 1980 ceinture noire 80 kasi ceinture noire sikoyo équipe nationale evandaki malamu mais ndenge baconvokaka ngaka na équipe nationale baconvokaka mbi kaka bon en même temps nazobunda championnat te bundaka individuel kilo ezalaki moke soki nabunda championnat okutana ata na bato bapoids minene balourd basuper lourd okutani bakategorie ya mike wana eza matata bon na travaillaka totravaille sule baninga nazoloba oyo bakarateka wana ya kaoka bayedaka nga vraiment totravaille na bango asenga bango bamerci komba moko boye me geda esali depanzanaki samuzu ifabok metelawe bango balati batipesa mo ceinture biso tozwi yango te de Charlie Chora bake na ikaji ngadi ngana okende pa imango te ana ovanda na vaina na geda pe na okende ngo pete okende te ngai bo siko bango batrene ngai ngaza les doyens abiga na vaina ndako vaina na kende club mosusu Chora komi kubunda na ikaji mais yaki bien te il fallait pas fallait kaka to geler makambo bageli mbala moko bekobenda biso entraînement tokoki kotravaille pe passer biso banoir ceinture noire là passer biso ceinture noire vai na 80 de l'obio si 80 après quelque temps togumbeli te boye toyoki futi ke bajaponais bazala bachampion du monde puisque question wana nasi otundaka maître ya est-ce que bino bokoka vraiment bamindele nayebi te soki na bondo confondre oyo kana mpe so réponse wana bachampion du monde wana ezalaki moko na catégorie na nga mosusu na catégorie ya samo mosusu na catégorie ya Chora bayaka 4 yo nobuna kantième ngai na judo ekipaka te na championnat ko ezokipe te na kotaki na championnat après nga tozelaka individuel nake mais tani ekota na championnat naningisaka wa ntango vraiment bafongoli mongo te ya kofukama ezela na siko a partir ya bajaponais non mpo baye ezalaki matata baboyaki bazotambola afrique ya nord sud bazolatisa badane baceinture dane badane premier dane deuxième dane batroisième bazolatisa bato sikoyo maître kiyo olebisi maître kiyo bato wana vraiment fo kotingema na bango fo baya balatisa biso mpe badane okazo tozango mokoloni un temps ake na ambassade puisque ya osala na mitsubishi maître nani maître kiwa ake na ambassade akomi télégramme atindeli bango
tozozela bino na Zaïre tozozela bino boya bango so batali telegram peut-être na Zaïre batali palmarès tozate ils ont pas biloko on est fouti puisque tant tozolela bozo négliger biso bozo ndimate bozo négliger biso bozo ndimate tala siko po ba ya ezaki matata nga bazonga na bango bakomi na Brazil bazonga telegram batungisi bango ya toro bakena Sénégal bwakeli bango telegram bakene bwakeli bango telegram bakati sikaka baye babio bakomi tu es obligé de préparer bakata nous préparons ça barumbu par grand maître Chikou Olanda qui est il y a la bon faut oyo yebite on peut pas grand maître msusto a former biso ngo pam tozongi allez toke siko journée à passage à deuxième dan ezalaki na centrakine siko ko komando komi wana ba chapolongo bango wana siko ba bizui mutu moko ya ambassade ya Japon japonais mo ambassade alobaka français ye ndano expliquer biso on est siko préparer biso papa esili to sel bakata no sesili abi siko yo kubundana babundana biso pour abazo ndima biso kakate vous comprenez to vandi biso no sebele ba grand maître basima bazala sima ba grand maître kubunda sulite biso to fresh to ma fresh biloko sika yaki makambwa uvana po japonais ya muke na bakoti maître kiwa atalinga sinale ngai na mutu on m'a dit merci maître na ke nga puisque tant dans notre ba japonais bazoya na ba 70 et quelques n'est pas populaire biso maître nga mais nga pe beaucoup populaire ngai yawa ne bako populanga yawa mete kiwa biloko na ndimi kaka me ba muta ko ka ba japonais za soka ye papa nga pa be grand na mon kabino danza ba compétition ba so populanga ba fikim wa do zota la kaka ba ikitana nga pe tu na ko ki nga pe na bango ba mama nga pe na ko bambama okay la simbi japonais na to lipopo alingana morote akufuka mwana beto morote fuka japonais pour mbonga akoyaka tala mongo tala kimakase okimangote okimangote pour nazo blonder vraiment le boko c'est na bendi na beti mutu na se ka okay japonais ti akei bien wana mete kiwe sengo il continue sur mususu ka musu na beti so misato mate bakati misato zwango champion du monde champion du monde azui yango pas misusu akoti mete ki watali samuzu pa sinale samuzu abeli kaka musu mbala moko bango bakobunda te azopona nini bana keda kaka asaki triage ayebi to biso simaka judo samuzu asimbi japonais wana pa akei arai maki komi pa akei arai pa abeti yango ebele mais tout ça on a besoin danser mususu ale mate sili mususu akoti kilo na bango ya kilo batali sora mete ki wazo sinelera sora abesika mutu mete sora ye abongise soit japonais matal ko hélicoptère ba japonais ki na be ko ko to za danser sora mona makam pa pole bushi matal ebele na vie tous qui n'a pas dansé un temps de Sili japonais na siko appelle si discours après ça bazolo ba totamboli Afrique to ngaki to yawa te na palmarès bosala kate et ba compétition un peu nito la kate nito on do ba bengi ba convoquer bien l'équipe nationale. Vous préparez vous préparez l'équipe nationale pas bakati au judo kendete. La bien Monique bloc en foot. Moniang. O motika biso to kende. Vous comprenez? Tout bimisa judo na ghetto. Judo Congo na ghetto. Na lutanga bani judo. Judo zalaki te. Nga na côté judo na kauka. Na kota matonge ba côté wana. Na côté judo yolo bana yolo bazoya. Na côté judo ko
ngaka danger te bajewana sikoyo japonais alobi totamboli partout d'Afrique tomonaka bango na baéquipe nationale bacompétition ya minene tokei kuna tobeti bango ozo comprendre tobeti bango moto aningani te banda Afrique du Nord wana okei na Afrique yo de West wana toyi awa tobetami tomonaka bino na équipe nationale na palmarès ya monde bosa te tobete kiwa omoni biso tozokubesaka omoni okase biso mingi ntango mosusu komi biso tokende bangulu basystème wana bakase bino bangulu baboxe bakei ata kuvelo togate bacompétition ya minene ebele tozalaki na bana mike tolobaki côté net ya victoire yo nde moto bimisi mpe na judo bimisi judo meme nakoloba matonge neti baclub nia makasi oyo eza côté wana kuna oyo bayebi benenge non ezalaki kaka geda eka geda apartir ya geda ekosala kamikaze na matonge esali kamikaze esali kodokan geda moto ebimisi kamikaze kamikaze ya bana na biso sikoyo bana nyonso ya geda ntango baomona bazwi bakeno gastin de mete gastin bayebi kamikaze ebimi na geda kodokan ya machuda ebimi na geda molokai ebimi na geda kote ya bapapa wemba wana baclub ebimi nazomona bakombe ebele ebimi na geda toloba sikoyo neti na Kinshasa club nini oyo lelo soki keno bon à l'époque toloba ke soki combat bayebi na keno en tout cas club wana makasi donc tozwa batlete ya club wana kozango na ndenge na équipe nationale to te neti babi en fait neti mpona défense to entre bino na bino neti na Kinshasa wana baclub ezalaki soki obundo oyoki no club ona makasi ndenge na époque wana azotanga na époque biso nga situbimaki biso olaki geda matete vita imana wana vita imana ozompana bamaître du 15 wana bana matete ozoloba wana bashiro bakufa maître Iber afuluta vie nanga wana taki na eloko moto bango bavie wana bayembeli ngai na équipe nationale bavie wana bayembeli na équipe nationale wana voyage pe quand même équipe nationale ça dépend de voyage, mais voyage, mais pas pas casser bino. Et vous allez belé, mais voyager mon quai. Mais c'est quoi Dakar? Et ouais, il y a Mikili, c'est quoi je dois foutre à quitter. Non, il n'y a pas de balle, il faut pas rater. Faut pas rater puisque Baninga n'a pas tout baso bima. Vous avez pas ça Samosa bimi, sure abimi. Elim tozo, vous savez pas kotanga. Eli mitozo ya kumaka soda kumaka sous-lieutenant pas capitaine puis ya komi major ye alingaki ne wapota azuyani mpe tozokutana biso na victalia ayebi mpe bajidoka tovandi mpe ensemble banini mais ya alobi ya kocontinue koma moninga akufa vraiment apema na kimia à partir kosangana ndenge eleko nazoloba na vita imana nazoloba ezalaki matete yaki des fois te soki obeti matete tobimi champion matete ezalaki club nini ouragan soki tobeti bango tobimi champion barumbu ya grand club mosusu nazoyebi tangelo barumbu ya grand club Barumbu, Ikaji grand club, Ikaji Zelano, Ikaji tozwa neti ba vita bilima. Vous comprenez Yana zolo ba ke biso to beta makasi. Wana zolo ba vérité. Biso yaki deux fois te. Oh, na biso tangile ba papier bazo ndela zo tanga papier tanga bogeda, atanga bogeda, ata tala. Komba geda soke bima. Tosalaki mosala o maître kiwa azaki maître azalaki ya ngiringiri travailler na ngiringiri maître kiwa nde to yambi oboya ngazolinga to profiter pena pour batu ba comprendre biso maître Castino ba maître combien yo bimisi oyo kombo na bango pe yebaneli na muki neti na bana na club na ngai na banda kiwa na club na ngai na bimisaki Machuda, les Mabé double one. Bandaki na
club na ngai ya ndako nde club oyo ya ndako nazotindikaka bajudoka na geda baya mashita bafuga mangala yana ya mashita zakufa bawili mabizi na kauka abiaki ya ile memela la population maître king même Charlie a travaillé quand il pas continuer pas à mettre riff travailler na banane Yoshima Martin là ça le club H de Noé H de Noé na côté Massina tout passant partout Magema la travail on Magema en 2005 si la 2005 OK ah ouais oui bien très bien Magema on ça na lemba non si na lemba petit na petit on va 10 ans oui OK donc on va travailler on prépare on va namiquer ah ouais donc tu as machuda si voilà club mettre les mabé ouais je comprends si ko na geda na komai kontene ba junior ba petinga ba junior mutali posa mutali ba junior ba la kate tana ba tenga ba junior tala ba tobe Franco Ndongala ba nani koi na préparer na travailler petit wana ba morni mabila na travailler koi na ndenge pour petit wana il a se comprendre c'est donc voilà petit on doit comprendre c'est petit wana na linga qui il y a des compagnies vous petit là alors ça va petit ba battre na ba mettre na ba vendre vous comprenez on a dit ça kai petit wana des fatés koi na kauka des fatés sikoyo tala tokene boy mettre maka yoza bibliothèque na masola jido vraiment en tout cas na yambi moko pina ya ba monument vivant betel bisola do sikoyo mo muke ba comment ko benga yo le roi des Morote et puis au travail ndenge ni po c'est-à-dire au vent de Sabina Morote et puis au ponaga Morote parce que mouvement ba iponcho na gayali ba yo au ponaga ka Morote pona et puis c'est-à-dire au salon ndenge ni po vent de Sabina Morote wana bon Morote alors parce que il y a tendance mingi ya bana barumbo barumbo ba Morote debout d'être Citraco, non venga Citraco, azana Londres, Kolongeni. Na zote semi, ngaza na ikuna na tester kaka. Debu ngape na kiko meka debu na un jour na kokuta na bata kilo. Na pona beta ye Morote be artificiel. Pa oncle Bazette muninga na ngana. Tango na beta ka Morote ba yambaka ngawana, ya ubeti Morote fuka na kotisi yango na mutu. La bandi comme mekamuka ngai mo pa na travail comme dit ngai mo pa ngai mo na zo mekaka ka e bandi pe ko zo na entraînement e bandi ko zo yango yo na zo compliqué ba tu ndenge ni ta zo bimsa ko la gauche place na complication ba comprendre ka mo tout zo bunda la yem na zo complication no li banda bo zo comprendre ye na compliqué na bomi vision la bomie le qu'on a eu à mieux ça là parce que le collègue à gauche maintenant côté à droite ça la marathé il mis à gauche d'être à gauche là monsieur le gauche la feinté gauche caca sur la bête à côté le collègue à bête à côté le collègue pas la tourner à droite car ok dès que la salle japonais na zone la PC gauche pa ah comprendre qui a été what à travers qui on m'a dit mon coup bindi nous travaillons bende ninge ko benda et banozo jouer qui n'en est possible quand na matisa vieux kalawa ya ngiringi kalawa peut jouer ba image à peu près calé tala munene vieux fukamela yves makakakakakaka bah maman na somo donc c'est vraiment la force la force mais Maître Gassine, tu vas le voir que sport, il faut matiti pesana. Il faut boire pesana. Est-ce que c'est ça? Ce qui c'est ça. Bon, tu s'entraîner dire. Mon tatomboli comme moi judo. Tout le monde c'est un maître Ajax. Ça le judo. Ce que va le dire, genda eza papa et maman ya judo. Donc peut se répondre non. Genda eza papa maman ya judo pour la centenaire ka dur. Nous s'entraîner puisque ma maître baké. Et ce quoi dit à il relève. Ah,
abeti loko ne moko tina Europa bakokanga te bakokanga le rythme na mente na bazokokanga te mais non puis gade qui bomangwa à travailler pa se commettre ailleurs c'est que système il est 5 fois 5 il y a 6 fois 5 5 fois 5 c'est une bonne scène oh à travers la journée mon photo au moins 5 combats il faut 5 combats 5 minutes tala bunda moko 4 les 4 hey tant aussi ça 5e mbamate ubwaki bakimoni bulaila mabele yo kapem bombo bakisi milinga de mitu abato milinga non mais même yo be moko to ndo betana ya on soit baba nous sommes ko beke non moko to na yo simbe no melo mo ti yeke no matre makaka teme kasi balu mingi so bazolo babonga zo sepela ata biso nzolaka tozo sepela balobaka bongo bango bato wana bana na kisi sepela puisque bakota ko sepela pona nini po babanga po babanga tal nazaki na kuzela bele solo ko tamsela na beta ngo to bena na bossa mukulu musu na talent tellement beau na combat beau na talent kuzela na judoka avant de la commune de ça depuis capitio am judoka bon pesa am judoka ko lukanga ite la commune de ça azum avant ko bete ba mo ta yango pété d'ailleurs mon do fol a lukanga pour travailler na moninga petit na akoko le pepe ko beta ba ko frère na ba nous ba ki ba jouer donc Alexis maître Alexis yesu ko yo asali judo c'est kalandinga na ko idée mokolo mosusu na mona kaka lakini na combat fala la combat abimela nga sur 7 tongo abongo oti kuna komela abim ayika budi tongo bo amete ne ko lukayota lukangai adma ba judo no mona osomo na ba judo abiyo makambo nini loko dans nanda que c'est voiture le peut bailler battre que à petit dans la dos à cause dans la direct donc papa naé petit frère il y a papa dans la direct donc pas na le dit loko dans nanda ko ba so ba le ka ba voiture na victoire et reversé na le dit na lalité na outil entraînement na biso ba so préparer contre yo na bizarre bon ça va faut pas préparer contre nga puisque combien de matchs déjà comme on est du mal dans la guerre kamikaze succès on a ça la kawana ingisa télévision journal radio comme on a grand moroteka grand peuple fanatique va penser roi de morote et ça dit ce que bon albi et ça ka bon moté vient dans la et ça ndengeni alobini bato na mundo ba coin nous sommes ba groupe combo na yo nata combo na nga ba côté nda kwanga po na yo ba biuza na kiss ya danse oh na sana kiss te nga terima na kumupanga mais ça m'a bé alobi donc na kena kwebo na melo ya amoni somo que vient na nga sikoyo ba mundo na mutinga pasa nganga na kuzo biloko zone pas parce que quand ça qui c'est là qui c'était alors ouais poto en 1900 combien ouais poto en 88 na mec na 87 combien mbamo ouais mbamo na Italie mbamo Italie j'ai pas me Italie là il monte fallait bima na ngai là en France ou en Suisse le bloc n'est pas là que bien Londres mais l'année 90 pendant nous préparer dans la qui on a fait que moi na bana mi ba na obligé d'Italie biloko na zo travailler na timbi que la cahier pepe sa poa pepe sa na rokende éviter na zo la difficulté tam ça mon canada ko bengi ça mon nzamba sala mondial ya 90 Italie ba pesa ka mikandate to boa ka pengonda te ngonda la rate on va nika pa o luki do ki mo voleki pa ba ko pesa la bi pour le mondial
bato bakoya bamboka na mboka topesa bato nyonso bakota na pete oye kaka na photo pa babeti kaka kombo bakotisa yango mba opesa adresse mba ozwi mokanda esili ozwi mokanda ti lelo tovanda mokanda efacilité biso mpe kobengisa basi na italie facile mpona kobengisa basi bana facile ti lelo donc eza nango pete sikoyo obeta na biso longo na italie mpo okomi ocontinue so judo si kambo mpe ya bien otuni ngai naye na italie na rome maître Ajax ayokisa ngo na combien d'années na Rome bango ba famille vraiment mingi Rome ayokisa ngo ngala abandi betla mato parce que ba pai ba zaïwa ba zalaka et pourtant ngana tiki Rome na quel côté aujourd'hui comme gars ba Napoli fona luka kuna foko luka on a tin la moi c'est pas collé vous en parlez pas comme petit moi il sera que oui du maître Ajax ngala ndio ibiliwa yakana noir. Oh non, mais t'as dit que tu as eu un look à Dieu. Oh, un look à Naï. Aïe, bien Naï. C'est que viens dans la Koufaki. Beta qui déjà pas viens Naï, mettre Ajax mon tour canal avant moi. Abi Luka petit nom Azali ou maître Gaston à lui. Ah bah non Luka le petit il n'a obligé. Mais bon même manga côté Azalaka. Ça de tout comme ça mais place à mon père tu éviter. Tu vois la zone nango yango les tantes zo bimara na mona na likolo abal ko mettre yaksi wala c'est bien la made yaka na bukaka yo afungoni na porte vandi wala Rome na Rome azuka kimona boke ni ngadi kimona na sala rajudo met mbala mo tellement yaka to zo do kende moni ozo mukanda ya binga na mukanda na chides. Ok, donc travailler semaine au Bimba, avec mon route, pas champion d'Europe, non, voilà qui va. Il y a un monde qui passe pour aller en Europe. Betty mon route, Betty va mettre derrière ça, du coup, oui, il y a des gars. Ah, oui, il y a des Betty mon route, Betty va me saluer à nous. Semaine où lundi va à bout. Attends, j'ai le cas mon route, papa Kati. Oh, mon délai qui m'a. Tout ça qui n'avait pas besoin de tu travailles comme ambassadeur à Bibo. Il y a des ressources. À combien de gens à travailler dans l'entraînement, le but, c'est mis lundi, j'ai le cas à Kimi. Biton de même, biso carnet de former, dans quoi, dans une mangote. Tant que comme il en a dit, vient dans la Bible, on a raison. Bakima. Ah, Bakima, mon dieu, encore un choc. Alors, maître Gaston, au Sali, toi, Baki. Vie na yo mobimba presque passé à mon sport. Le sport, voilà ma so. Alors, tout le sport on peut tout le judo. Alors, judo, donc il y a tout système de mission na biso. Le judo et ba souvenir na malamu za na judo puis judo et fouti on ni pesioni. Ah, judo me fouti vraiment mais na comment que ça là 3 fois entraînement. Et on peut comme ça ma tata yoka. D'accord, tu es un junior. Ce que junior va créer, 18 ans, tu démarrer, ce qu'il y a bis. Viens mon corps à l'Ukaranga, la Yolo. Il s'appelle Ranayo, le monde a calme, et il a aidé yo. Que dans ça, la clé, mon a un ou format, quand on est dans un à ça, la finance. La finance, la ben d'abangwa. Ce qu'on a aimé, c'est les ma, mon tout la CP là. La CP là na yolo. Ça ngadi. Wana na wuti de kibomango na geda. Ulembi fatigue. Mais voiture les autres là, il y a 20. Bah mettre na binaye. Fatigue mais là que nous côté ça. Vous en parlez. Ce qu'on te met c'est $20 par jour. Ah bien nous en tellement c'est. Ah combat baillé. Le boulot a gagné 100. Bata finance. Qui va donner la belle sama solo. Avec ça ma solo. Souvenir n'a bien voilà. Bien galère. Et puis dans un les cambo ya judo plus l'Italie. La tiki Rome na yes qu'on a beaucoup ngala zali. Et la Rome na beaucoup na lokisko club mo ah na mon club. Ah t'as dit c'est tout le monde attendait assez certainement la bingai na judoka.
Moi, j'ai donc un besoin de centenaire. À ceux qui m'ont vu, on a sachet. Sans hésitation. Là, c'est une heure. On a tout ça été. On a travaillé là-bas, on a travaillé là-bas. On va grand-maître, c'est moi bien au combat, ça l'eau. Oh, mais l'on a le combat. Là, va très mal se perdre le temps. Combat, c'est combat. La mission centenaire, dans le bon, on a centenaire, après on a pour un combat. Laquelle va mieux dans le boc à mon robot. On dit, va toi, l'inganda, noir, l'amour noir. On a travaillé, on part dans l'image champion. Dans la photo, dans l'image, c'est ça, dans la YouTube, vous voulez dire, Maître Gastino, la YouTube. Maître Gastino, non, il y a un combat. Comment l'homme sous la télé, moi, si on a quitté, qui peut, puisque un tel, tu sais, il a besoin de moi, tu peux essayer de l'homme sous. Surtout, c'est là, mon cœur. Merci de ça. Ils ont une solo mauvaise bien. Ce qu'on a besoin de c'est que, tu vas là qui, normal. Pas, non, ce combat, mon sous, bah, tiens, sous pour Bunda, sous la Bunda. Tant que la Bunda, nous avons qu'à ça, là, il y a plus de sté, il y a ma casse, il y a la ébacate. La ébacate? Tant qu'on a accueilli la place, oh, nous avons parking, voiture, et puis on a voiture, et puis na côté des voitures ils ont un des fous na koki ko sanga te donc grave même na zali ma mutako ko koma na ko bato basi ba préparer bazo na nga na yebi na ite mais derrière bunda ko kota na zo kota kaka ça la mo ya bo c'est ça bo bato ba tele ma ba italien mutu mu na zate Gastino gas oh na baluki na zota mutu mu na zate oh ndeni mutu mutu bayebi nga ndenge ni le combat ele kaki publicité ke ndaka makasa be bayo kaka batu batene misal ah bale vous mon mec na ke na changer na ye na ni réchauffement bane na bundi pas na gazo sur ce titre ah batu bazo na ba autographe bazo signer au monde bane. C'est quoi après, garçon moko, il fallait boire, pour ça, on a pour bani, le garçon Willy Moudi. Papa, on passe. Na moi, c'est naïf, bani, bango, babi, to mobiliser bateau. Bakuro, bango, dans mobiliser bateau. Bakomi, on a la autoroute, hein, autoroute, on l'a eu. Basoya, baotanga pour, c'est que non, on a battu bateau. Vraiment, il y a qui bon mouvement. Alors, Nana sikoyo na makambo yo sali normalement formé ba tokele ba nebeli ba bimi na simana est-ce que mboka pe et mboka na biso pe ba reconnaître quand même ba valeur pe ba savoir na mboka ba neko yeba bénéficier à peine na mo lo mo ya mboka pe na go mboka pe sur tamso au monde bando ka se biso na voyage yango ka ba jiango tama ka se biso to zelo mo bote non pas o ba do so biso to ko combattant so ta un jour ta entraîner l'équipe nationale, soit personne entraîneur, l'équipe nationale. Non, ça va petite, il y a danger. Non, bon, l'accent, là, il y a ta roue, il y a l'accent, il y a le Congo, il y a le Négija, Bisso. Bah non, le Basoya, voyage, ok, moi, ni. Dans ce cas, moi, il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance dans la guitare. Dans la net, il y a Chora, Samouz, Bakenda qui n'a qu'à réformer. Et Californie, hein? Californie, oui. Là, dans la liste. Dans la liste, voilà. Il faut là pour 5 meilleurs judokas au Congo. 5 meilleurs. Quand on dit, ah, les 5 meilleurs, dans la tête, mais qui ont l'équipe nationale, mais qui ont de souffrir l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale. Vous comprenez? C'est une manœuvre. Cette manœuvre, habileté, les niveaux fédération. Bango, pour la meilleure, 5 meilleurs. Tout le monde va aller à la radio, bam, comme nous avons dit, Chora, dit ça, c'est mal. Il y a Chora, il y a mis les fous, mon pas mélo. Il y a mis ça, ça mousse, mon seigneur. Il y a mis pas comme on est bimi. Ah, 5e, il y a baraté, la gagne, la balanda. 5e, il y a qui est Californie, il a travaillé dans Rozonga. Bon. Ok, d'accord. Nabi que nabi va casser non va casser pas va casser toi bazo chora
na Pamelo. Premier na deuxième. Bakadi biso so na Samuzo. Championnat peselaki te tout monde se ko geda contre Ikaje. Shora bakutani na Pamelo. Bakokende États-Unis bango bani. Shora beti uchimata. Abeti uchimata. Kombe sili apese mbote abeti shora mutu. Ah! Tana makambo troublé. To kangi ka sa shora. To bitika luka biso gagner et c'est que combat so quand to gagner. So ko ta so nini ba kolongo la biso point. Biso bakela mabe. To kangi shora. Critique a fédération mondiale yo azamu tout. Pamelo a l'équipe nationale vana na été. Vana na ba vieille a foluta. Vieille malamu. Abi ko fana na ba petit. Ayebi Pamelo vana na été l'équipe nationale. Un temps, radier, bendi Samuzo. Samuzo, qui est la chose. Geda. C'est quoi le yo sukozo tala. Carrière na yo regeta. Sozo tala. Carrière na monde so regeta ndegeni. Na succès au sala kawana. Na monde il fallait ataka kana zo ba souvenir ba voyage. Plein de carrière na nga ba bomia nga bo to pas. So on parle. Puisque Ezalaka, il y a trop. Au salabo, pas va casser bien. Au salabo, pas va casser. Ah, va dormir dans le bimba. Et puis, ce qui m'est écrit, pour regretter que biso, dans la guerre, parce que biso qui c'est le Cambodge, de travailler dur. De travailler dur. Les lots après les lots, il y a coquine qui transmettre savoir na yo netina na bana parce que so ba besu. C'est ça moi que peut faire moi vélo, ça peut ça. Mais ça va pas on est allé là l'entraînement moment on a que ce qui monte là ça va pas plus équipe nationale l'équipe nationale on bien sûr mais comme parce qu'il y a bagua banini nazo banga pe belo ko bon banga mais équipe nationale après singa ce que ça boy voilà maître Gastino to comme dans Suka pesa batu ambote pour notre aussi sans biso na bika Hollande biso mo ebele je crois que auto sali lelo eza batu ba autant soit bungelongi na oba mona olisusu prochainement tam subisi peut ko ya na mboka na yo to ya na mboka na to ya kumona makambo yo sana mboka wana to mona succès oza mboka na pesa batu ambote to aussi sans biso c'est la baina na Willy Mungudi papa mapasa na part de Veikro, puisque la tchenga poa, Kulandanga, il perd doublé. Et puis, na Papi Wasemo. Papi Wasemo, italien. Papi Mipiache. Bango veut passer que la poa. L'a dit, papa l'a dit, tout, Kams, maintenant la Kams, maintenant Serge Maître Vicky, tout. Et puis, la peste moi c'est dans Rambote Mère Miguel maman Nabana maman Miguel après Willy Mwanga Chibona la peste bango Rambote bango tout nos Derika Lengole même Maître Yax la peste Mbote Maître Chora peste Mbote moi c'est Willy Mongo c'est Judith Maher. Judith Maher là c'est la pese Mbote Rodrigue Bangala la pese Mbote Jana anaka Jordan la pese Mbote la bana Eric Obali ya Rika Lengol apprécié Bambote, apprécié Bambote. En tout cas, mon goût dit vraiment, la sepelle qui m'ingi, vraiment, Aïda Kangai, tout ça, trajet, pas autant de combat, pour soutenir Ngai, vraiment, ils allaient bien. Nani, sous la Tikali, l'a dit dans le lobby, c'est vraiment là, le lobby. Et puis, Machuda Lengol, voilà. Chichi Mangala. C'est Titi Mangala, les États-Unis. Maître Charlie, pourquoi moi États-Unis, tout ça, tout travail, on a bango tout, vos adadés, PC Bambote, et puis Désiré Niambe Lindanda. Bambote,
vijana apesi mbote. Voilà, en tout cas merci Nabino Bandeko Bolandibiso, je crois que tu as qui kokutana na maître Gastino azana moi séjour moké na Paris. Tu as kokutana ye boyoki bino moko eza juste pour na bino surtout bas sportif, surtout bas judoka. Oui ba ke moko ya bino on t'a sali benzela pour travailler trop na makambo judo donc to yambaki nde na lobia to kende pe na mboka na ye na Italie. Pour exemple, tu as une mission c'est-à-dire une mission sport, mais tu as une mboka na ye, tu beta siko masolo ya mikili. Tu as une mboka na ye, ça nous va permettre de souffler de vie. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, votre kamalam, vous allez revoir ça. La paix ça dessous souvent, mettre des 15 à Londres. Mais c'est vraiment, il fallait que tu voilà. Maître de 15, Maître Charlie, c'est la Slovaquie. Bon, Yoshima Martin. Il m'a petit dans la vie, il m'a formé qui en boîte basé, oncle basé. Bon, il y a ok, voilà, donc d'ici là, votre camarade. Allez, bonne année chez vous. Bye bye. Ça. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi Zigigi moninga ya Zinago pe a sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongisako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka Paul Mungeche mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près.
Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent, merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de